ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Balandi ya chaîne na biso ABC One omolongo mobimba mbote na bino mbote epai na biso et mama Chantal Yao na papa Osé que Jésus-Christ est le number one. ABC One nde biso to chaka Yesu liboso yango makambo na biso to saka na biso course na batute po to zara toujours à la page ya makambo oyo tokoki kosala. Émission na biso ya lelo cri du cœur sous l'arbre et siko tozwa esika kosala kana nzete matanga ezwami papa Osé to souhaiter famille wana ba condoléances ebele yango lelo mokonzi na ngai tozwi nzela ya kozala na kati na ndako po toloba na lisolo oyo masolo eye ebele bandeko bazobenga mingi nde tolobi tobeta lisolo oyo. Merci mingi ya kokende kopesa l'homme sage bisiko ozali nzambe apambola yo na mayele pe makaniso ozopesa biso tolingaka koyekola na se na makolo na bato po biso pe lobi toza bato munene mbote mingi na groupe nyonso bamama nyonso bazalaka elongo na mama Chantal Ayao mambo oyo lokila lokondo efa pekato bamama nyonso ya États-Unis nzambe apambola bino bongo na yo Rita Mawete sponsor number one ya émission oyo cri du cœur mama nanga na kati la mboka ba France nzambe apambola yo apesa yo ebele na libota na ngai wangai foska dikiese nene na mubali na ye ana na mubali na ye kato na mubali na Diedos la mboka na Canada famille na biso mbote mingi na famille mpinga mobimba bisika bozali na bosa na kate entre le ciel et la terre na katikati wana Fariana ma fille Fariana e nzambe apambola yo mwana nga mwasi na makambo nyonso oyo ozosala iPhone X nzambe apambola yo Fariana na nyonso ozosala. À toi ma belle la jolie maman Enis mama ya bana mama Enis na mboka na France nzambe apambola yo sans oublier ma sœur Manzumba nzambe apambola biso bandeko na ngai émission lelo eza ya pasi vraiment makasi kolela pe konyokwama nalongola mokeli neti pota musupi nzoli ekotanga omona ndenge ekokotanga. Merci na bandeko ba réagisaki na émission to salaki sous l'arbre ndeko wana na mobile na ye ba kabwani lelo bazana niveau ya parquet maître magistrat bafundi ye kolo mobeko bafundi ye na mwasi bako kabola biloko nyonso samedi oyo na grande instance na Gombe. Merci pour la conseil na bino ndeko mwasi ayokaki yango to ba émission na biso to fabrica yango te mais to zo rappeler ni masolo peto beti lokola ya lelo tolingi tosolola lisolo ya lelo eza lisolo ya pasi makasi mama moko aza munganga topesi na kombo ya Esther et azalaki na mobali lisolo eza pasi vya makasi na kokolo bango boete me tikla loba pondeko akutana kina ngai mama wana azalaki na mobali wana mobali topese kombo Miradi ba lingana ki na bomwana ndenge tolingana kabiso nyonso alingana ki na Esther tangu balingani nde ezala kaka Miradi ake poto asepeli na poto te aye kozonga alobi ke abala na kaka na Esther po asise ba classe na vers les années 80 baba na famille ya Miradi baboy Miradi abala Esther
Comme il a na posa bala, ba poneli moi si mususu. Moi je suis ça e kombo ya Davina. Miradi baba na Davina. Nzoka na famille ya Davina, eza famille ya Kindoki. Mama Davina ndoki munene na bandundu. Tangu babalani, Miradi baba na Davina. Miradi azui musala directeur na Onatra. Bande kolanda ma solo eza passe. Bayeti baboti bana misatu na Davina. Miradi amona aka makambo ezo simba te, makambo eke gauche zongi droite. Na musala makambo ezo bonga te, ezo sala nini ezo kendebo. Place Esther akenda, a Esther abalate, asambela kana ye kaka Nzambe. Mukolo moko na butu, Miradi aloti, mama ya Davina aye ko binela ye na bilamba ya Zebola. Na butu aloti bukilo. Azo binela ye. Na tongo Miradi ala mukaboye. Moete. Kingo ekangama ye. Bako hôpital, ba système ekoma malaria, bake d'hôpital be sentient pas. Miradi abeli paralysie. Esther place akenda ko sambela bakoti retraite ya losambo. Nzamba lakisi Esther na butuke. Babanda ko tambola zaki na mwana mobali moko, mwa mobali wana akwei. Mais ye Esther nde muta sambela kipona ye. Bakena hôpital. Bakena hôpital plutôt. Si qu'on a église place Esther a comme ko sambela na groupe d'intercession na bango bazalaki bazo sambela bazali na retraite bazo sambela prophétie bimi que il faut ba kende ba hôpital ba kende ko sambela pona bat bazan hôpital. Parmi ba hôpital o ba poni hôpital wana na mama yemo na pavillon 8. Bakei bakoti bake sambela mute mestere le bika baluka boye atala boye amoni Miradi na kati ya koma pona bakati ba pavillon mama yemo ba place musuza batika batu bakota te so belo samba nembo sambela na se akoti ba moni Miradi amone Miradi na nzela ya petite sœur ya Miradi on oya na leo tozana Miradi ya bakota hôpital ça fait 1 mois yango. Oh, la moko mi se fungwami Esther. Apusani tango azo sambela pona Miradi amoni mama ya Davina avandeli ye na kingo. C'est-à-dire na projet abondoki ya famille wana ezalaki biloko nyonso Miradi asombaki azalaki nango utela nango poto ayaki ekoma ya famille wana. Bandeko na ngai Esther abandi ko sambela moni mama wana vandeli Miradi na kingo. Instantanément Miradi alamuki a se retrouver na kati ya l'hôpital. Alobaka te abandi koloba na kati na salle d'urgence wana etie mobulu. Muta kitaka te akiti asala ba besoin nyonso wana. Avandi, Atouny Esther, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Bino père un maladie français le cas. Tu as un bête hôpital kaka lo français. Et ça bina yebite ngana yako sambela na monio na sambela bi c'est pas vrai. Tu ne parles pas. Il faut te zonga non nzela moko.
Maman, mais toi, tu es hospitalisé. Non, c'est moi. Le lenge ya kosambela wana lo sambo ezalaki wana nzungu kuna place ezalaki bachaki miradi epasuki ba comprendre ke yindi Davina oyo azalaki garde malade ya mobali azongaki ndako po ayebaki ke makambo nyonso basami mobali fa kufa na kati kuna donc loko eyindaki azwa biso ko mutali boma aya bwa kuti miradi avandi libanda makambo nyonso basalaki ebebi aye wana loko ayebaki ne mpe Ester te ayokaka na masolo mpe moto abetle masolo aza te atuni so ezali nde libebise mwa mwasi wana ya kosambela mpo na ye nde ekomi boye leki ya Ester yebise o leki ya miradi yebise Ester moto ya kosambela mpo na biso omoni mwasi oyo ya alinga abala avant yo yeyo ayoki boye na mama ye mwa alingi atya trouble Ester akimi nde mpo makambo akoswana ezalaka mabe mingi lobi nango na mosala baye lokola bazali conventionne mpe bata mosala bayaka wana baye bafuti mbongo miradi abimi azongi ndako kozonga azongi ndako ayebisi bandeko ne baluka Ester kaka Ester oyo baboyaka ye balingana ye nzoka mama mpe ya miradi azalaki na bondoki bazalaki association na mama ya Davina mpo na bango epa na bango bata bandundu balingaka miradi azala malamu te Ester aye miradi ayebisi eti ye la femme de ma vie il faut ka ngai nabala na yo kwake nabala naboti bana misato me yo oza mwasi na ngai Ester aboyi abiti eja marie nga nakoki kozwa mwasi ya mobali ya mutu te bake na priere miradi akoma osambela eglize moko na Ester aki akutani na pasteur abise pasteur c'est la femme de ma vie abeteli pasteur lisolo nyonso siko sœur Ester il faut balana na frère miradi est-ce que babalana to babalana te miradi abandi ba processus pour na divorce Davina lobi niet nga na yo esimba te ngano tokoboyana te koto nzambe koto satana Ester asani pasi na motema ndeko na ngai nauta côté ya biso na chaîne awa ya koloba la personne à qui a rencontré et la personne à ne pas rencontrer okutani na nani tala libala oza nango va ba problème ndenge eza na kati na libala fali matoko mobali azalaka kitoko boye te bino nde mibali ya kitoko pembe nde botiaka trouble na kati na vie ya bana basi tala problème oyo eza na kati na libala wana Enise mama na Alexandre olobi nini bébé papa maman ma chérie maman nanga Enise maman na Legria maman na Alexandre Ester andima libala to andima te est-ce que Nzambe atindaki Ester po kaka aide frère Miradi abika ayamba Yesu
après que zandeni ou bien il faut babalana. Miradi a lobby toujours moi c'est na Esther voilà famille au makaba salinga Maman Chantal Yao bolobili tout ça qui lobby dans la sœur Esther et lelo tozana l'église passe au banda séminaire moi ça zota âge na été azosalela nzambe toloba na ye nini abana mobali lokola mobali avi na ye to atika ye bandeko nanga toloba nini bolingi toloba nini bopesa biso papa osé l'homme sage Fariana ma fille entre likolo na nzambe yo na katikati okopesa mopepe okopesa iPhone X Pro X believe eza na pasi na motema tala nzoba likambo mama mboyo lokila lokondo efa pekato bolobi nini Esther aboyi libala lobi aussi obala mais mobala lobi ti ye la femme de ma vie asa ndenge nini aloba nini pasi na motema maya miso ezosala ezotanga tozoyeba te toloba nini ta bazobetelanga liso nazoyoka pasi mpona makambo soki eza basi misu bazobanga nzambe na kati na mboko baosalela nzambe ma Chantal Yao toloba nini famille ya mobali baboyaki mwasi lelo makambo ekweli mwana bango nzoka complicité ya mama ya mobali deja na bandundu bayokanaka deja babalisa bana lelo kindoki wana tata batu na hôpital abimi hôpital po Yesu abikise na nzela Esther alobi Esther ti est la femme de ma vie lelo tozokuta une église parce que tobandi séminaire naloba nini bino bato bolandaka biso na ABC1 bopesa biso biyano sinon nga na passe na motema natiki bino mpe na passe na motema na kombo na Yesu benga biso tindela biso lisolo ya vino ko fabriquer te lisolo ya vino oyo ko pesa leçon na kati ya via batu biso tolobaka makambo na ABC1 peut pesa batu leçon no poto kende soki abitozo soki ni tolobaka masolo eza solo batu bebisa biso na passe na motema na oloba na maya misu na kati na ngai pona pasi ya masolo o nazoyoka ndeko nanga eza vraiment pasi poza la kiti tamba zobetlanga lisolo lobi Rita Maweto lobi nini Pasteur Kadi Kalala yo mtokote ya biso lelot olobi nini mama Oseya mai munene olobi nini na likambo nazongeli koloba mama Enis mama na Alexandre mama na Alexa
Maman Lili Saya Lompinga, la femme du patron. Famille Nanga Mobimba, Mbote, Mbote, Mbote. Benga biso.